téléspectateurs, très chers internautes, bienvenue na émission Nabino Oyobo Mesana Kolandana Ozana télévision. Comme d'habitude, Tomeme la cabine toujours bas. Masolo ya kitoko pe ba invité Oyobo Sepelaka Nayango. Alors, l'émission Nabiso Yalelo, Tozali Koyamba, un éminent homme de Dieu, donc pas les moindres, Oyobo, qu'on découvrir d'un moment à l'autre, donc Azali Moussali Nanzambe, Azali pasteur, mais les Tozo Yambaye na casquette, il y a Moyembi, beaucoup comprendre tout au long, il y a émission. Comment est-ce que à Bandaki Makamba Koyemba Ndengedi Nyasala ka symbiose ya Koyemba na pastoral naye nyonso na vif ya émission na biso. Alors sans plus tarder Tozali Koyambela bino l'homme de Dieu, il s'agit du pasteur Gabriel Wangu au Tozali déjà ko souhaiter bienvenue na émission Moussali Nzambe. Merci beaucoup. Pasteur Gabriel Wangu ngana suki wana pasteur Gabriel Wangu Moyembi meni nyoko ko bakisa na présentation na yo na intention bo bazula ba yeba pe pasteur Gabriel Wangu azanani abala aza célibataire aza papa bana tout ça pour na bandiko bazolanda biso ba yeba yo pe un peu plus en détail. Oui, pasteur Gabriel Wangu ndenge maman lobi aza pasteur et a ministère Centre international d'adoration. Centre international d'adoration et bandi Awate et bandi na Luanda, précisément en Angola, de Tobanda Moussalawana depuis 2015. Et il s'est fait qu'on a orienté Bisoto Yape Awana Gishasa pour nako Banda Moussala. Yango pe toujours travailler pour nako implanter pe ministère Yango Awa Nakati ya Mboka Congo, plus précisément na Kinshasa. Alors, Nzambe benga biso na musalango oyo et puis ndengo utoloba l'autre na casquette ya Moyembi. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc toko en venir hein, tant to chiter une émission un peu hein, toko survoler un peu sur les ministères etc. Alors lelo tozo yambo na casquette ya Moyembi. Pasteur Gabriel, je sais que Moutounionso Ata Bandi Moussala Songolo, il y a toujours une genèse, bien entendu, au contre d'Ingate. Je ne pense pas que du jour au lendemain, au Koma Moyembi Karaboui. Donc, il y a un peu la petite histoire et Bandarandengenini pour au Koma Moyembi. Je suis né dans une famille chrétienne où la majorité Baïmbaka. Donc, l'Ikabo Nzambe na mona anete a déposé mon akati à Libota Nabiso. Banda Bakoko, Tibana. Et tout ngapé na botamani na famille wana likabo ezanzambe nemta kabila biswangu. Alors ngapé na zana likabo wana il s'est fait que na école de dimanche papa maman bazo mabiso tozo kinoyembaka tozo côté école de dimanche après na kat école de dimanche ndé likabo yoko monana batchinga dirigeant ya ko conduit kaka koyemba na école de dimanche. Là j'avais je crois dans les 5-6 ans ko diriger kaka école de dimanche. Déjà à 5 ans comme dirigeant. À 5 ans déjà, on a dirigé école de dimanche. Ouais. Voilà. Alors, et que quand on a choral, en tout cas, on a vu nanga imobimba depuis âge wana, tina komi boye. Elle est karakoye, mana katia ba choral, na lekina ba choral ti, nzamba ko pesanga ba précision, kena banda ko tiango en valeur. Et on est commis les locaux à la musique. Ah d'accord, vraiment donc tu comprends déjà qui Isaac n'a makila d'engba lobaka. Alors au sali parcours au commis aux Lelo, je pense que l'émission à Lelo toko décortiquer plus loyer bomoko oyo il y a l'un de vos albums, c'est vrai. Oyo toko côte un peu en détail mais avant to en arriver wana bah c'est vrai depuis au commis Lelo. Bim, c'est déjà combien d'albums? Na maxi single, ils ont 4 titres. Na yeko sal album, ils ont 8 titres. Na yeko sal 3e album, on a une version kaka portugaise en Angola. Ils ont 9 titres. Où on a baneni? Et où met déjà? Maxi single, ils ont 2006. Maxi single en 2006, album premier Rezalaki en 2009, en 2016
naiko ça la version portugaise et puis voilà siko nde tozobongisa tobimisa album oyo na volume nango 2 heureusement Azali titre album otozana musiko tozobimisa album ozobimisa lelo heureusement Azali mais avant to kota vraiment na album ya Mbaloyo ba maxi single les autres albums précédents ozwa ki tempe aussi la promotion. Oui, toujours qui peut tenter et y a des problèmes parce que au moni à l'époque musala na biso ezala batu muso bazo kansanet kozo sala ngo na mbongo batu muso bazo lukalia tout ça et puis ba difficulté wana ezali eza pendant na mboko na biso surtout awa na Congo kozo un producteur eza tellement difficile déjà que na période où on est comme qui tantôt plus tôt il faut ça beaucoup d'efforts. Alors kendeki biso moka to sala ba cassette na biso na maxi single était comme na carte église et tout ça. Deuxième album également to sala ku na ba CD mais ba CD était comme teti lelo na zoloba. Donc to ko ba simbaité. Il faut être un peu plus clair. Non parce que koyemba lelo ku na uzai na Sebeko Kingabwa 1 banzembo yemba maka. Ouais. Seulement que peut-être tu élargis ça qui t'est na public vu ba moyens à la guité mais sinon banzembo y album mango bien sûr banzembo yemba maka yemba non moko ok moko ka moi séquence amke kata msunga pe kinga ite azala ki nangai atanzele zala ki pasi atika kinga ite so la nzembo yo au monde qui na ba église ebele nzembo yemba maka parce qu'à l'époque et les cas na ba télévision mais seulement que tu pensa na ba moyen te to pe il y a ça la promotion ouais mais nzembo ngo en passant tes titres nini eza Azali en fait Azali il y a un maxi single il y a un nzembo ya album il y a deuxième album il y a deuxième album il y a maxi single ezala ki esengo na ngai place to uti lelo ba réclamer ngo ya kosakana te mais moi na mo ezali tenga na la promotion ya nzembo vraiment donc un peu ça ezaki juste ba moyen des anga gibiso dans l'avenir d'ailleurs tokozong saka banzembo ngo petit à petit donc na koyoka yo c'est que mikolo ba moyen za pour moi déjà costume bien chaussures donc on sent que moyen za pasteur. Bon, on ne cache pas ce qui nous a pamboli na hier. Ce qui nous a permettre parce que tout ce que nous sommes en train de faire sikoyo, eza na ba moyen on nous a mazo pesa biso. Nazo sepela que nzambe yemo pa ko mosimba mitema ya bayo bandimi ko soutenir musala yango yango to moni bino boye. Donc ça veut dire que nzambe atie loboko na ye. Ouais. Mutaokangazate. Azati voilà toko ta siko na album mais na bandi album ya Mbalo za un producteur. Oui, album Mbala oyo to bandaki yango na no biso moko. En tout cas produit Salami, to travailler Afrique du Sud, na Congo, na Angola, to travailler vraiment moi mingi na ba studio, to faire participer quelques têtes. To na nzemo musuzu etikala juste pour finir ango. Peut-être beaucoup mon ango kala mingi te mais il que to travailler na biso moko. Nde sikoyo ndeko moko nzambe ya simbie na motema po tozwa ki ka nzembo moko to tient na télévision to tient internet ndeko to koyebete c'est un secret et un secret na ligne za na no secret yemo apesinga permission loba ko ya loba te ouais to respecter ango voilà donc yende nzamba simbi alobite bo sala boy po musale kende liboso to kumisi nzambe pona tina na nzamba pambola epa yazali amiyebi vraiment pambola pona initiative azui tozali kobunda biso moko na ba moyen nzamba biso mesikoyo ya lobite bo sala ngo to sala ngo ensemble na kumisi nzambe pona ngo en tout cas bien aimé nzamba pambola yo na bike to bandi mwa kala mais awa lobite siko nga monde na zo musala na maboko nzamba pambola voilà nzamba pambolé place azali bien katika li secret mais yemo kwa miyebi alors pasteur tozo kota siko yo na nzembo oyo c'est la promotion Telema Yawe. Alors Telema Yawe est l'une des chansons y album nini. Telema Yawe est une des chansons na 4 albums autour volume 2 il y a heureusement Azali.
heureusement Azali. Pourquoi heureusement Azali? Waouh. Heureusement Azali. Et ça parce que totali bisika to uti na esika to komi bitumbanyo soto lekisi na nzela wana soki nzamba zala kite. Peut-être peut musala auto arrêter yango. Peut-être peut to suka na nzela. Mais en dépit ya bitumba makamunyo ba difficulté mais nzambe wana soutenir biso on tolobi waouh. Heureusement Azali. Pour ceux qui azala kite beto to suka na nzela. Voilà, on a des titres et albums. Exact. Alors dans l'album Mango, avant de en venir na chanson Télémaya, oui, ils ont combien de titres? Album Télémaya, album Heureusement Azali volume 2, ils en ont 9 titres. Ouais. Donc oui, baba titre en passant? Oui, premier titre Azali, toujours ici Azali. Né na lobaï que toujours on sara ba nzemwana. Voilà. Toujours ici Azali. Toujours na titre Mosantu. Toujours na Quel amour. Toujours na Télémaya we. Toujours na Bola Munanzambe. Na Bosane Loko, na kanisi combien? Et il y a déjà 5. 5. Ouais. Bon, là n'est pas notre problème. Oui. 9. Oui. Na disposition heureusement. Azali, voilà. Alors Télémaya, oui. Nzemboana et ya kindenge nini? Et là qui ont des nini ezaka ovanda ki okanisi suzaki na problème moko bande ko senga nzamba intervenir ou comment est-ce que titre nzembo wane elio Télémaya we ezali nzembo eye na ba circonstance nzamba za mettre ya temps pe ya ba circonstance. Il s'est fait que tu traversais ba moment moko très difficile na kati ya ministère. Alors pendant que tozalaki wana ko traverser ba moment wana un jour nazalaki nazo sambela vers 2h30 nzamba amemengai na bandeka koyemba mais la chanson m'est montée à cœur et bandi ko m'a tapé na mutema nanga na lobi non tikana enregistrer yango na enregistrer yango pendant que nazaki na moment wana ya losambo c'était fort que moi. Ouais. Des sources à Télémaya na circonstances où on a nzamba inspiré kingai Téléma Yahweh. Ouais. Donc si je comprends bien, il y a des titres phares, il y a album, Non, titre phare et album ezali heureusement Azali. Oh mais Téléma Yahweh ezakara na chanson parmi ba chanson na Katia heureusement Azali na volume 2. Mais pourquoi si que aujourd'hui Téléma Yahweh en promotion? Téléma Yahweh en promotion tout le monde dit que il y a des autres cartonnés. Bon, pour cartonner, oui, bien sûr, parce que Bissikano c'est toujours le cas. On a bateau balandi na télévision, tout ça on a l'impression malamu. Que là qui ça et single vraiment tout chango na moment oyo. Et puis ezape ekoi na tamoko makambo lolenge wana ezo salama ebele na kati ya corps du Christ. Ouais. Et ça vraiment message moko ya temps. Pourquoi? Parce que tant on a vivre ba période wana ngana kanisa ezaka ngamoko. Mais na moni que nzamba pesi message pour na pe peuple ya nzambe corps du Christ batan ezo lekisa tozo mona ba scandale ezo salama batu mitema mabe ekomi nango je me demande nani a autorisé mutema mabe nenge batu bazoloba mutema mabe za autorisé ça veut dire mutaza prêt azo mabe andeko na ye n'importe quoi achango dans le public mutaza prêt à sala muninga na mabe sans pour autant se gêner ezo sala malibanda te dans la maison de Dieu kati ya église. Alors na mona que wale zaki biso ezalaki ngai peut-être na bana na ngande to vivre makamona mais tout le monde dit que l'église corps du Christ ils ont vivre makamwana. Alors na mutema nzamba mona que non il faut na cha Gabriel na mutema aye manzembo po batu babelela nzambe ba comprendre que makambo zo sala na corps du Christ et sala makabongo te na Israël. Na Israël et sala makandengwana te. Ya komoni na kati ya Télémaya to embi ça ne se passe pas comme ça en Israël.
Voilà un peu message on zambalingo pesa na corps de Christ lelo. Voilà message on zambalingo pesa. Je pense que pour nabandiko bazolanda biso ceux qui ont parlé le même langage avec la régie bache la biso nanu nzembo wana telema yawe to landango et après tokozonga na plateau na biso pour mosala nza meka ko expliquer biso alors vraiment message clé nini azo s'attendre nango par rapport ya sortie ya nzembo. Alors régie, si nous parlons le même langage to landa telema yawe, on se retrouve juste après. Nanga telema yawe dole lipe mingi yawe telema ay telema na yo hallelujah hallelujah telema na yo izaka kaseyo Lina ngai eza kaka seyo nzambo ya pinga ngai iza kaka seyo moninga malamu eza kaka seyo nalatila motema na beleli yo telema na yo yawe kapena lingina mona kembo yawe telema telema yawe nanga na sambeli abusani ngai nateli yo se motema lokola Dawidi Saula zoluka boma ngai kana talela seyo obundi molongi na ngai obiso na Israel soki moto aza wato simbaka ete o ça ne se passe pas comme ça en Israël. On ne tue pas un ouin, on le soutient. Nabateli les motema, oh, nabateli les motema nanga. Tika natalela yo. Zamba mawae. Ndelo Yesu olongoli soni nanga telema yawe ateli yo motema yaka osunga ngai mpona tambola lisusu nalobi akobwaka ngai te akotika ngai te nakomi na suka mais je sens son pouvoir ça m'est toujours là m'attirant vers mon destin. Lève les mains, célèbre Jésus. Tu sais quand tu as mal, Dieu est tellement maternel. Fais-lui confiance,
Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Là, pasteur, je pense qu'Engana Yoto Landi, Loyembo, Telema Yahweh, alors, Naébité. Si Obimisa Kinzembo, c'est vrai, au lobby que Ezapo est son accord du Christ, mais en sortant, Nzembango, Nini vraiment, oso s'attendre, ceux qui peuple dédié, yo Kinzembo, Nini, oso attendre derrière. Message oyo tango eko simba mitema ya bana nzambe to batu bakozwa temps ya kolanda nzembo oyo. Message à makasi ezali que tozongisa bolingo na kati ya corps du Christ. Église ezalaka famille. Kati ya famille batu ba sokomoni na kati ya libota batu bazo zwa mabe na bango bazo bimisango libanda. C'est que est commis grave. Un homme de Dieu a dit à l'équina plateau et à télévision, ça se passe aux États-Unis. Alors il y a un débat entre les musulmans et les chrétiens. Pasteur, chrétien, lobagi makamuna bango et belé babande ko défendre chrétienté na bango. Ça veut dire que ça qui mission moko ya évangile. Na sens ya ko convaincre peuple baïa vers ba musulman ou baïa vers ba chrétien. Mais il s'est passé quelque chose et ça l'a passé. Il y a au moment que ba chrétien ba pesi ba message na bango mais tant musulman azu maloba abanika ko étaler makambo ba chrétien ba salaka alobi bolanda na journal tel balani na journal tel ba monike kuna na kati ya journal wana pasteur bazo bunda bazo fingana alobi nasuki wana te bolanda mission tel alagisi bango ke pasteur bazali na plateau à télévision bazo fingana bazo loba mabe na bango église. Alors musulman atali alobi na exhorter bino peuple ya Nzambe soki eza na bato boko olanda eza bato ya bololenge oyo te wana musulman dazoloba abi bolanda bato ya lolenge oyo te parce que soki na kati na bango déjà bazobunda boye sikoyo bino ntango bokende bozwa nini. Ça veut dire même les musulmans mabe na bango ya bango moko okomona ba sénégalais banani ba ouest africain généralement ba se soutenaka et le ngolo bateke bazana mabete na kati na bango bazana mabe bazana makamuna bango mais le kola ba yebi ke bazali bota ba se soutenaka bazo se couvrir bon ko couvrir car mabete ba yebi ko traiter ba problème na bango na kati ya famille ne ba loba le linge sale c'est lave en famille exactement mais biso ba chrétien eza ozwa Moninga mabe moninga obimisi yango dans la place publique. Mais au fait les tozomona lelo oyo omona ba scandale tela ipsa inga boy olia lukande kona eba solola aki a lobby yango na internet. Mais makambo yango pe pasteur ezape na kati na bino ba yembi makasi ezaka ba parti ba yembi pe mikolo vraiment na bandi ke au contredire ngate ke bino ba yembi pe vraiment ba mission chrétien bazo ko accuser bino qui bazo préférer encore ba musicien ku to bengaka oyo to bengaka ba mondain to mona rabango ko sala ba fondement ndenge ba musicien chrétien bazo sala te na ebité nazo ko exhorter peuple ya Nzambe madame nazo ko exhorter peuple ya Nzambe lelo ndeko dangai soko moni ndeko no asali mabe kozwango te kotiango na internet à la place publique koloba mabe na été oloba yango à la place publique lukande konayo solola na ye bo traiter affaire parce que et ça la marande ndengwana na Israël so pesinga temps na ko expliquer pourquoi nazo lobelango na Israël tomoni toana ndeko moko na kombo ya David ba lukaye koluka mama mutazo lukaye nde roi mukonzi ya mboka azo lukaye un individu. Pourquoi? Parce que Nzamba tindaki mutu awendreye. Kasi tango azoluka ndeko wana Nzamba permettant mbala moko te mbala mibale to misatu Nzamba permettre Saoul ou abane koluka David
atia maliboso ya David. Ouais. Pe azwa David a la possibilité ya koboma ye. Oui. Mais David et lui comme sangeza que David a sala ngote. Alobi na simba wen. Pendant qu'azo kima azo mutu yazo kima babengi ennemi. Bible lobi ennemi na oye wana ba ba mande ko landa David bazaine na caverne ba o wana ba kima na ye ensemble. Ba lobi voilà tangu nzambe atie kati na yo liboso na yo ennemi no po yo bomaye. Mais effectivement ezali nzambe mutatinda ki Saoul. Ayatina akoma na position wana ke babomaye. Mais David a simba été. David a boma été. La première fois kateka robe. Deuxième fois azuka ba stencil na ya royauté. Troisième fois yoka siko ya suka. David akena Saoul akena guerre yemoko. Kaka na luka akufi kuna mutabomiye. Azu soki azoki masasi soki pe ba flèche à l'époque hein azoki flèche moko boye akwe siko ayoki soni ke ba Philistin de ba ya ko bomaye akoma scandale koza scandale soki te abiboma ye moko te abengi genome moko Amalecite abi changambeli zo epé o changai Amalecite aboyi ami buaki na epé Amalecite nde sala ke Amalecite abomi siko Amalecite tango moni nengwana ke Saoul akufi azu ba stencil ya royauté ba nengeza ba mbeli ba bikoti azu ngwa kenangwe pa ya David. Ouais. Mama eloko kamusanga ndenzembo oyo zoka. Eloko kamusingeza ko jeune homme oyo Amalecite tango komi liboso ya David. Ayena esengo nyonso. Bible zoloba idée en tout cas soko tali maloba wana bien na 1 Samuel au moment que idée ya jeune homme ezalaki David a récompensé asepela bomelinga mungunda na ngai ayelinga ba stencil la royauté sikonga na rodondwa na komi libre malheureusement mukolo wana jeune homme azo kamwa ke David amikati bilamba bandio lela abandio lela eloko ekamusanga na mais muto bane kuluka bo maende ye wana amikati bilamba zolela batuna epe lokola si ba yekolaki ndengo David alingaka ndengo nzamba lingela makambo za na Israël. Bible lobi moto nyonso azo souffrir a droit à la compassion des autres. Ouais. Malheureusement biso na église moto azo souffrir bino bozui souffrance na ende boke ko étaler à moi la place publique. Bolobi azamba démon azandoki azambali en famille akokite yete to bengani ye sika mo ba bisa bande mo ba bi to bengana ekutu to bamsu ba livrer na Satan ba livrer na Satana. Azana droit Bible mutelobi yango mutu alolenge o azo souffrir azana ba difficulté azana droit ya compassion ya bande konaye. David alobi mais yo uti wapi déplace na yemena alobi salamaka boyete na Israël. Voilà et salamaka Israël.